le gouvernement colonial bakola kindenge wana après bayeko sa machine mais point important linga nazongela ezali point oyo ezali fondamental baninga nyonso boyoka yango que le problème c'est que ekomaki problème Papa Diangenda na ndeko Bamba. Pourquoi? Parce que Papa Diangenda ntango azalaki na administration publique en tant que fils adoptif ya Mindele et na Papa Charles baza kosala na kati ya administration publique coloniale. Si je ne me trompe pas, Papa Diangenda azalaki secrétaire na bureau ya gouverneur. À l'époque là, donc bazaki déjà bazaki un peu donc il n'était pas permis à combiner la religion et puis défendu. Et à cette époque là, on ne pouvait même pas parler de la religion, il ngundisme. Donc il y avait beaucoup de groupes alors Biango. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Papa Bamba azalaki Mogote. Il y avait un groupe de Bakongo qui était aussi parmi les lettrés, mais évidemment Bamba zaki parmi les meneurs. Tant que Papa Diangenda yezaki baba côté le Sambo et Bamba bazaki un peu na relais na quelques groupes ou bazaki na ba Congo. Donc ce qui fait que Bamba s'attendait à ce que qu'il soit le chef de l'église dans un moment de reconnaissance officielle, mais malheureusement les Bambuta ou Bambuta de Singombe ont préféré pour remettre Makambone Salimana, je crois bien à Matali Mayo. Tant arrivé à Kora Papa Diangenda. Là, Bamba était déçu. Alors, il fallait l'écarter. Politique et au côté de la carte, voilà un peu commis. Et Bimina qui chant religieux. Donc, Bobi Misango na cadre, Mokono, Jamakamaya Bunzambe. Non. C'est un problème maintenant, règlement des comptes. Et ce qui fait que quand Bamba va cotiser na Makamboyo, il y a beaucoup de temps où Mobutu a monté pour éliminer Bango. Les gens s'attendaient que Papa Diangenda, vu la relation avec Mobutu, parce que Mobutu, quand il était na Luluabu, Papa Diangenda Zaki na Lusambo. Donc, Bazaki proche. Donc, ils étaient presque, en tant que cadre congolais, Bazaki vraiment, Yebanaki très bien, ils pensaient qu'il faut intervenir. Mais les gens pensaient que laisser Bamba, ça serait donc continuer parce que tant que Bamba était là, c'était une personnalité qui avait beaucoup lutté aussi pour la reconnaissance de l'église kimbanguiste et l'église Kintwadi, donc le mouvement Kintwadi. Donc on l'a laissé, on l'a presque abandonné. Et voilà un peu un niveau au moment que quand les gens de la famille Bamba parlent de ces histoires, il y a un peu beaucoup d'histoires familiales qui rentrent dedans. Donc ça rentre plus dans le règlement des comptes ou par exemple revendiquer le droit et ceci de cela, mais le Congo ne trouve presque rien. Voilà un peu le niveau et stade de débat, ce qui est le langage. Mais pour nous, nous avons pour nous, nous papa le bâti. Évidemment, tout ça qui est dans la province, il y a Léopold, Congo, Léopold, ce qui n'est pas sauté comment ça englobait même Bakasavu, ce qui fait que Bakasavu est allé étudier na Kasai, na Kabwe, na séminaire, ces grands séminaires à Kabwe. Un cours qui va là-bas. Et il y avait des gens qui quittaient l'Équateur à l'époque, qui allaient étudier dans la colonie scolaire. Donc il n'y avait pas que les Bakongo qui étaient dans la colonie scolaire. On est Kengo Adondo. Il est passé par la colonie scolaire. Donc là, à ce moment-là, la colonie scolaire, les écoles de frères et des écoles chrétiennes. Voilà un peu le niveau dans le niveau de débat. Ce qui est le même suivi, l'angaï na Kozonga. Merci. Yeah.
mingi papa Davis vendenge pesinga antenne na pesa susu papa Mawabi maloba parce que makamunde ko pakaza mambo alobi naza na contradiction moko te sauf que papa pakaza mambo ntango na mutu ete bientôt tokokota na phase ya conflit entre papa Dangenda na papa Bamba oyo ezalaki la première section tokota ime papa mpakaza mambo yende adevancer biso penza na na lisolo oyo ya kota kei kote azokende nde kote penza kokoso eza koya koma papa Dangenda na papa Bamba de grands amis au départ mais conflit ekokota likolo ya passage à pouvoir bambuta ekibangisa baye kokota na kati et puis Mobutu mutu toyeba ite koma eko s'infiltre na katikati aye kokota entre bakongo na batalikolo et puis ye en tant que soldat akoti na katikati et puis aye kokanga papa Bamba na makambo ya Mobutu akangelaka Bamba bokoyoka ngoka na famille Bamba kakeba conflit ngo ekozala bituma entre famille ya nayebi na te soki roi David na famille ya Saoul le kuna na indimi te ke lelo tokokosisa bapage wana sauf soki boza na temps toko continuer mais en tout cas papa Mawabi na famille ne baza na ligne bouti koyoka deja moko na moko bakomi koya bana ngo baza ebele ba famille Bamba rancune A pour A dent pour dent babiloko toko analyser est-ce que l'église Kimbangisi sous la coordination de papa Dangenda c'est vraiment une église oyo molimo sante esalaki ou bien makila pe eza na kati ou bien maboko ya salite pe eza na kati tokoya pe komona entre passage ya président Kasavubu na président Mobutu nani yango bajouaki bapio na kati koma bakongo bajouaki saga na ba Josephine Kasavubu bana ba Kasavubu oyo est-ce que bazaki na makolo na pembeni ba Mobutu te nyonso ba secret oyo elingeli ya doma kamtolobeli ya kimpeve na banza to silisi soki papa DSV ozana mutu msoko kosa na line ubio linga zongi sana antenne papa Mawabi na ozana problème moko te DSV olingi to kota wa psychologue tout koloba makambo ya Mobutu conflit entre Mobutu plutôt Bamba who's that Dangenda tata wana nani wana papa mpakaza mambo maman yani ukabatie kwa mais je comprends mais quand on comme je vous avais dit vraiment si mana Mobutu lobala lingala Bamba kota na lingala batalumbashi baza na kati pawa batalumbashi baza connecté lobala lingala hein continue na lingala po batebele baza connecté bandeko ya Kasai bazali bandeko ya Lubumbashi bazali tolingi tokoma mpe national kaka awa bima na Kikongo eza kokata eza kojoka na malamu te loba biso toza kolanda yo donc loba na lingala bon c'est-à-dire que alobi makambo ya Bamba na conflit ya Bamba na Dangenda je n'ai pas très bien compris là-bas. Bon, ngai na koyi koloba na place na alobi ete makambo ezalaki entre papa Bamba na papa Dangenda ezalaki makambo passage de pouvoir parce que bandeko ya bambuta ya l'église Kimbangiste bayai komona eza kokatana bambuta Joaquin eza kokatana na koyoka ngau te. Ok, lokolo za koyoka te zana zongi sana zana zongi sana antenne na studio kuna zela parce que yo kuna za koyoka na bien te zana zongi sana antenne na studio. Merci papa na biso Zambwana tolekana epa ya ndeko akoti na numéro ya téléphone ya plus 49 ozana maloba ata DSV za lisusu ngai po na poser mutu na sikoyo na namoni ezala bango nyonso baza na nini moto moko a répondre ngate concernant makambo ya loja ti na nini ya Dangenda moto moko te a répondre nga. Merci nazo de la réponse ozo la réponse na yo na ebite soko ko bandela motuna na yo non papa DSV tango nani Kimbangu akufi nini église on ndenge bazo benga batoki nto ça vit les jours que na nini na loja kuna pourquoi pas na nini na Nkamba bon bana on peut répondre yo nini ami balé zaki pourquoi ceux qui
nani oyo bazobengaki angenda wana soki mpenza azalaki kosala makambo oyo azosala makambo mpenza ya nzambe ndenge azosala nini na nzambe pourquoi azalaki na bagarde corps bamilitaire ya mobutu bazokengela ye. Merci papa wana ezalaki mituna na yo na banzi oyo vraiment bo comprendre que aza papa pona koyoka pe bozo comprendre âge na pe et puis na nzela technique kuna esika papa na biso zambwa na zali moi nkokoso pe zali tango mosusu aza koyoka bino pe malamu te esengeli comprendre na banzi thème oyo vraiment ezali thème moko kitoko na banzi ndenge tozali kokende malembe kaka na basuka émission na biso na banzi thème oyo tokoluka to remporter yango jour oyo papa na biso zambwana asalaka émission lundi na 20h wana ikoki kozala lisusu malamu mpona kokende ti na suka ya émission pamba te tokomi déjà 0h50 tomoni ndeko mosusu akoti na nzela ya telefone plus 33 topesa ye nanu maloba toyoka na sipe tokokende mpe ya papa na biso zambwana ndeko. Merci Ndeko. Ngai encore Alphonse Mawabi, coordonnateur de ce Ban Emmanuel et petit-fils de Ban Emmanuel. Là, il a porté précision très importante. Bon, papa a dit tout à l'heure, Mpaka Zamambo, a dit que Bamba s'attendait, dans le terme en français, au leadership. Donc, à s'attendait à récupérer le pouvoir à l'église. La ligne batu nyonso, balandango malamu. Asatandaki na leadership te parce que ezali point oyo koko na biso mawabi oyo bozolanda azokosala émission akoprécise bino soki communication comme malamu en fait ntango ye koko bambo bazalaki na prison na nsima kimbango nakoloba mingi te mpo natikela ye alobango bazalaki na 3 personnes en plus bazalaki banikolo ya koko bamba likolo bazalaki mwana moke alors Simo Kimbangu, il fallait alakisa bamakambo ya mukili. Et pas il y a pas un stade à tout ni bango. Nani na bido na kati alinga kufa liwaya soni. Batata wana mi bari ya bikolo bakoma na wana bosani. Batali o avec moi na muke, ba bien petit frère na mon il faisait la yo. Mais quand Bamba il était humble, il a accepté. La zo qui ne m'a pas initié c'est que muke ici là. Alors il a accepté. Alors, se mettre à l'écart, la carte ya cellule bazaki, se mettre à l'écart, na prophète Simogimbango, pour l'amener à la créer ma cambo ya likolo ya ya sema bele, enfin, avec ma cambo ya sema bele, ya mukili na ya likolo. Ma solo na tilelo, biso soyi bien ngote. Mais c'est ce que Koko Bamba à la sortie de la prison, où il y a Yebisaki, na bana, na bandeko. Voilà, papa Simogimbango a laissé ma cambo ya likolo, na CRC. Bon, non, qui n'est plus vite, vous excusez-moi, pardon. Alors, il faut y aller tant au bima aux zombis que nous pouvons en attendre. Que nous pouvons en attendre, bon, est vrai, nabango. Ceux qui vont recevoir, yo, au tégal nabango. Ceux qui vont recevoir, yo, que nous ne pas. Donc, c'est pour rectifier ma commande de tout à l'heure, Mpaka Zamambo, que Bamba Emmanuel s'attendait au leadership. Non. Parce que Bakonsu Bamba est avec prétentieux. Non, c'est vrai, on reconnaît dans la famille Kazaki courageux. C'est quelqu'un qui osait, même dans le Parlement, c'est quelqu'un, Oyo, à l'Oba qui n'a Mobutu en face. Je crois que ce bouton, même dans le livre, on disait qu'il applaudissait les gens qui attaquaient Mobutu dans le Rwanda au Sam. On ne va pas rentrer dans le monde dans la politique parce que nous sommes dans le Bolivie. Et ça est intéressant, et nous avons remercié Nzambé, parce que Bodo Salango, peut-être vous évitez pour nous Bodo Salango.